Matondo na bino ba union sobozu opportunité ya kolanda Mag FM na mokola lelo na nzela ya FM télévision. Tofongoli basango mokola lelo na Assemblée nationale bokanga ite plénière ya lobby ezalaki Benda Bika Christophe Mboso ensemble na ba élu ya mboka ba lobby ete niet rebelle mon côté à intégrer ba service ya sécurité ya RDC. Et Salema Kilobi dans l'Assemblée nationale, plénière Oyezalaki consacrée dans la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans l'Est. Ba recommandation Oyo Christophe Mboso, Lokola Mokambia, Chambre basse ya Parlement Abimisaki, et Zalaki mingi po basé basé dans le règlement intérieur na bango na ba article 22 23, 24 na 42 Oezali kotalisa agression oyo ba imposa mboka na biso République démocratique du Congo na armée rwandaise dans la belle ya M23 ya entraîna ki bongo ba pasi mingi baliwa tope ba séparation ya ba famille kasi na yango objectif na bango pe ezali ya kopier mboka na biso na ba ressources naturelles na yango kasi boye ba ete situation depuis bandaki et baby si tope pandi bandeko na biso bazalaka na est ya République mingi bakima bakenda na ba pays frontalier kasi ya koyeba ezali ete na kati ya même plénière Christophe Mboso atalisa ki ete gouvernement congolais akoki kondimata mukete bayeba na ko sangisa babomi tope ba ini ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire ba groupes armés nyonso ezali na est bayeba na ko intégrer bango na ba service à sécurité notamment armée police nationale congolaise tope ANR. Christophe Mboso alobaki ete ekosimba ta mukete Congo ekozala gérer na ba congolais de souche oyo mingi bazali des pères et des mères. Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi et Ebibongo na ko répondre na appel ya chef de l'État autour ya mobilisation ya FRDC Tolanda. Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi Chapo. Il y a Ngope et Tikali Nasimate. Et il y a qu'on répondre à l'appel, il y a chef de l'État, et Talibongo, mobilisation autour, il y a FARDC. Nanzela, il y a porte-parole, il y a Moïse Katumbi. Olivier Kamitatou, il y a Talisiete, na oe talibongo gravité et agression ya Congo ezali ko subir na partie est na yango oyo Rwanda sous les labels ya M23 ezali ko menacer Congo depuis Bambula et Belé na yango ba moni ezaki important ba répondre na appel oyo po yango etali intérêt général ya Congo démocratique. Tangu nyonso oyo appel esalemaka na oyo talibongo conservation ya souveraineté nationale. Ensemble ya Moïse Katumbi yango etikalaka na simate lolenge moko pe basalaki yango na octobre 2020 atalisi ete na o etali situation sécuritaire na est ya Congo ezali bongo pe na makambo esengeli kosala po ete kimia ezonga totalement na RDC alobi ete le non-respect des engagements souscrits pe kozwa ba décision o ekozala forte po ete kimia ezonga na est ya mboka ya kokanga ezali kaka ke na minute esengeli koyeba te nini salemi kasi esengeli koyeba nini o esalaki po ete makambo oyo ekoma na niveau tokomi ba travaux ya construction ya avenue Kimwenza na Monga Fula ezali kobeta madada. Misala ya botongi banzela ezali toujours en marche. Tozali na quartier Kimwenza na commune ya Monga Fula awa deja kisalume banda. Population ya secteur oyo bazali na esengo makasi ya komona ndenge misala ezali kosalema kitoko na ndenge ya defate. Nzela oyo esali bambula ebele depuis ebeba emema bakuva misusu ya Kimwenza na bandaku. Lokola kolela ya population elekaki makasi na mato ya bakonzi nde etindaki bango bapesa mitindo pour que misala esalema. Surtout que nzela oyo ekomaki impraticable mituka ebandaki koleka lisusu te awa soki oyebi na yo kobeta ligne 11 te komeka te po okopikwama.
Tozalais vraiment na difficulté to bande ko souffrir pena makasi ata to somba biloko po ya ba porter tozozwa bazo futa biso cher mais to komo sepela pe transport liboso porte to bimi tozongi très à l'aise. Bon sentiment ezame musando sa malembe to zo sala minorité banda on sale bukani basale bukani zo sala mabiente. Sentiment nanga eza esengweza mingi parce que ce n'est pas facile. Ça fait longtemps depuis mandat ya ex-président Joseph Kabila jusqu'à présent ndenga kendaki atiki yango nzelo ezalaki vraiment passable ressource. C'était déjà KO. Soko taliawa bakuva ya basere ezalaki onyon swekenda banda kwa batu kolelelele simba kité. Gouverneur batu bayaki na ndenge mais rien qui s'est fait. Mais vu la bonne foi du gouvernement actuel, nous trouvons maintenant qu'il y a du sérieux parce que on est en train de voir maintenant tout maintenant c'est déjà en ordre parce que les camions sont en train de passer, les gens circulent normalement, de parcelles de gauche à droite sont bien protégés maintenant. Boende zalaka tangu population aleli bakonzi bayoki pe ba trouver solution. Longonya na bakonzi ya mboka pona musala kitoko kasi lokola bobandi eko mapeti na suka poso ki etikali boye. Nzela ekobeba lisusu koleka ndenge zalaki liboso. Kasi bo suka pe kaka awa te po kote mususu pe banzela ezali ya kobeba. Esale loko. Tokiti na Kimbanse ke po total sabino ke route principale na bango ezali bongo na eta moko ya malamu te po kotamusa mutuka kuna ezali pasi ya kosakana te. Bolanda reportage. Banzela mingi awa na ville province ya Kinshasa ekomi kobuka na surtout na période ya mvula. Neti awa na Kimbaville to Kimbantieke route principale ekomi na eta moko ya mabe makasi. Selon information tozui sur place, nzela ezalaki nango kitoko kasi depuis société ya régie des eaux atindaka bajan na ye pona kolekisa batio esengaka babuka makadam kasi tangu babuki olie bazongisa ndenge bakutaki te babwaki kaka terre jaune pe batiki kaka mvula ebeti nzela nyonso ebukana ekomi lokola érosion. Population bakomi konyokwama na etali transport ezala mituka to ba piéton bango nyonso milelo transport pe emati mbala moko pe il faut kosala distance pona kozwa yango mituka ezosuka kaka na dokolo moyen ya komatati likolo ezali lisusu te bango moko balobaki boye. Est-ce que l'état yebi Kimbanse to yebi yango te bato bazo nyokwama transport passe ma camion surtout passe. Prenez, quitte à côté, il y a ça, il y a maillota, dindi. Nicolas Nin, Banzele Zate. Papa, Banzele Zate. Bakonji, batala biso mboka oye Kimbanseke. Population Zate, bakonfote, bangote, batuma côté Kimbanseke, bazate. Nzele kufi biso mitu wa moyen côté Zate. To comme na difficulté à nyonso. Via bateza nzela to nzele Zate seke mwabo tamule Zate, mwabo vivre Zate, l'état la biso likamu. Nzele baby na ndemoko ya mukiete papa na ngai. Le basalaki nzela. Fale bazwa zelo oya mbiyama ya njili. Zelo malamu nde yangwana. Zelo bateli biso ya mwamba oyo. Zelo malamu te. Fale baya babongisela biso nzela. Nzela oyo ezalaki bien. Mais combien de temps moko boye to moni ba tout ce qui est régie des eaux baye. Abandi ko buka nzela et na temps moko boye bazu ba twa mai bati. Ta ba twa mai donc nzela ko ma passe de bandana to ma souffrir makasi na nzela. Donc ti ba mo zo kami na embouteillage boye to saka boye mona ine de na embouteillage. Donc c'est na ba conduire en tout cas vraiment ba ko bongisa biso nzela po kimezala ba to ko to ba moi ko vivre bien. Bakonzi ya régie des eaux elongo na ba autorité compétente bosala na lombango na koya kobongisa nzela oyo po bana ya Kimbaville bazwa moyen ya kotambola na ndenge esengeli po boye tanenge tche tanenge sali kitoko te. Ba chauffeur ya Kinshasa ba komisa ba receveur na bango ba rétroviseur, c'est-à-dire ceux qui alignent cha mutu atuni na sima na kota bolanda. Mingi ya
ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na mbouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apre okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende. Yango totuni ba chauffeur. Est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote? Po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina. Alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu o azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi o ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. ADEFCO ezali ko soutenir commission d'enquête au FECOFA qui en place pour na ko dénicher ba abus sexuels au ezali ko salema na milieu sportif congolais. Ba révélation o esalemaki tout récemment na milieu sportif congolais na o etali ba abus sexuels o ezali ko gangrener na kati ya sport congolais. Ezali ko sala pasi mingi depuis mikolo oyo. Na yango, ADEFCO, o ezali bongo association des dirigeants des clubs de football du Congo, batenaki point de presse na bango, po ete baeba na ko mettre à jour pe ba soutenir FECOFA, o ezali bongo organe dirigeaka football congolais na commission oyo batiaki en place, po ete baeba bongo na koyeba exactement banani bazali ba auteur ya ba acte oyo ya mabe ezali ko salima paranyo sorti na kamona na ye po akende koyekola ndembo pe abeta lobi agane vi na ye kasi te po na kosala ba acte ezali ko salima e kopesa soni na sport congolais na yango ba dirigeant ya ADEFCO bango bafandaki pe balobi bakozala na sima ya FECOFA po ete makambo oyo bana kobima na poasa pe ba oyo bazali ba auteur ya ba acte oyo bana kozala bongo sanctionné na kati ya corporation tope na milieu sportif po ezali normal te comment na batata mikolo bazali ko se comporter boye liboso ya bana mike oyo avenir ezali nan makambo oyo esengeli boye ba ete ezali catastrophique lokola bango moko ba talisaki yango pe bazali bongo ko sensibiliser ba membre ya structure na bango pe ba dirigeant sportif nyonso po ete ba acte oyo ba kolo nango bazala puni. Yakoka mwa ezali ete ba bien public na ville province ya Kinshasa yango esundolama bola na réflexion to saleli bino. Public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eta ya malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na eta ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela okomona banzela bukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela nzoka nde na butu epelaka nango te soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te.
na oyo etali bamarekage na nzela oyo epermetaka ke bapieton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emonanaka lisusu te bapieton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika oyo esengeli te yango pe baaccident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelelaka ngo lisusu te bazalaka mbangu ya kotiela pe kosala inauguration kasi na oyo etali suivi po babien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugure éclairage public oyo ezali makambo ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Prix ya transport na ingoma mokonzi Kinshasa yango ebanaka lisusu te na yango bolanda commentaire. Lelo soki otamboli na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa okomona ke ba prix ya transport ekoma nango ko changer ndenge kaka caméléon a changer ba couleur. Soki obimi na tongo okofuta 1000 francs na midi soki chance eza okoki kofuta 500 francs mais soki kaka tokomi na pokwa engaye ba receveur ba bandi 150 wana bongisa déjà 1500 francs. Soki oyoki 200 yeba ke 2000 francs nde bazali kosenga ebongo soki obetaki calcul na 1000 francs makudile yoyo po okozanga moya ya kozonga na ndaku. Système oyo ekomi konyoko la population na ndenge ya kosakana te suite ya ba chauffeur na ba receveur na bango ndenge mutu na mutu akoma kosenga prix ya transport na ndenge alingi. Nzoka nde l'État congolais ayebi kaka ke transport ezalaka 500 francs kasi sur terrain eza nango bongo te. Lokola pembo kanabiso ba mesure ezwamaka mbangu kasi suivi ya malonga ezalaka nango te. Depuis carburant ebungaka yango esalaka ke transport emata kasi carburant déjà ezonga ndenge ezalaka kala transport ti lelo eboya nango kozonga na 500 francs. Ministère ya transport en tout cas bolandela nanu likambu oyo po façon petit peuple azo souffrir yango te. Soki bobongisi ekozala malamu po ennemi ya congolais ezalaka kaka congolais ye moko ndenge musicien moko aloba ke richesse moko pe ya Congo babosana koloba ezalaka nde motema mabe. Boyoki Bosoto pe salité ezali kokoba toujours ko gagner espace na ville province à Kinshasa mikolo na mikolo tomi tunaka kimbo pe twango balobaka ezalaka makomi babama na ba mur to ezalaka réalité. Kinshasa, la belle Kinshasa ekoma nango la poubelle. Okozanga komona te na ville province ya Kinshasa ba fulu bisika nyonso ezala na centre ville ezala ba milieu périphérique nzela nyonso ekoma nango fulu na fulu baka niveau ekoma bouché ba poubelle publique kutu etonda kasi misusu balongolaka na bango ba salité place wana te. Nzoka nde premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila alansaka service ya Kinbopeto oyo batu basepelaka makasi po ete bandimaki ke na service wana Kinshasa ekolatela mba esika ekozonga kin label. Nzoka nde service yango msala ya malonga vraiment esalamaka te po ata curage esalemi na baka niveau salité etikalaka kaka wana après mikolo ebele mvule kobeta batu bakoniata et puis salité ezongi nango lisusu na kaniveau bafulu kilikili toye
toyebi te soki ezali nini to Kinshasa balakela yango mabe po ata bakonzi bazosala ndenge nyonso po ete kine koma propre kasi ezali kaka kozala salite. Nzokande kovanda na bosoto ezali malamu te, bakonzi bo multiplier befort ebele po peuple evanda na environnement moko ya malamu boye. Typhoïde, malaria ezali tout le temps ami ya quinoa boye ezali kitoko te boye bela. Lokola momesano bomesana kolanda Mag FM totindaka bino toujours bokende kozwa baswa ya malunga na centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami na ngaliema. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Toko sukisa basango bokola lelo na oyo etali bongo notion ya pardon. Mingi ezalaka lisusu na Kinshasa te ekomaka ka monde ya kaisala. Bolanda. Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème. Voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi abandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batu to nini ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Mingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale eza te pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boye azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso oyebise papa otutinga pe osenga pardon te a répondre ka mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te ake oluka wapi ake oluka musala wapi
akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasi atika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekela na bato mosusu wa parce que otamba même na nzela boyo omoni mabe moto azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître ngo parce que mabe vraiment efuluki mabe ekomi makasi bon normalement eloko na ya pardon ezo dépendre pe na ba famille eza famille par rapport na moto éducation azolanda na famille na ye soki ba parents na ye bazo conseiller bien bazo pesa ye conseiller bien donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda kocha se ne kolobila soki amoni keloko na sala eza mabe kocha se ekolobila ke asali mabe oki reconnaître keloko na sali mabe asengi pardon soki asala soki amoni ke eloko asali eza mabe. Même makomi ya nzambe ezolobake pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu pona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epa ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka agité rang social pété ezalaka ne réciproque boyoki Yalelo esukia me yambona silisa botika na pesa bongo mote na président maître Billy Malua Cléophas azali kolanda biso na ngonga oyo tobo sanité son éminence maître Kaziye pe amesana kolanda basango na kota na lingala ya Mag FM bozake bele pona kolanda biso merci na grande équipe pour accompagner biso tokuta na mbala sima.